Choucha ma belle, Maître Choucha ma belle, Maître Choucha ma belle. Sinjora do simboti na système. Obi gezarape mabe. Wana ba délire na biso. Délire mutu ki sinjora do simbona ki mobali. Yo monaki, yo mobali boy vraiment. Ah boy ça m'a pété boy bi pété yo moni mais oye les canadiens na yo habité peut-être na côté au moni déplique à ça artiste et musicien. Tant déjà eu temps de concevoir Nzembo Azamaele. Tant avant da batala be émission na nyos tout ba santaka ba yebi biso ba musique, ba yebi biso ba chroniqueur, ba yebi nde do solana bango ba yebi banan basala musala avec toute impartialité. Ngana golo bateke non déplique ana faute ninga lobinga na golo bateke non ba analyse oyo ndeko na biso sala ke ya mabe et tout donc voilà mais juste que toyebi ke musalango ekoma na ba parti pris bi que journaliste so monia la beaucoup plus mutu ya mutu boy beaucoup plus mutu ya mutu boy mais ce que tant ba le kana ba émission au moins ba msu ba sali ba sembla ba msu pe ba ndimaka azani attaché de presse kuna te mais du fait que ba solaka bien un musicien wana ami commissionnaire attaché de presse biso solana bien ba musicien tout koni na na le cas de mission na ba ngape na mikolo Félix non c'est n'importe quoi oui ranson Igo de la Forêt vient à biso mukoni na lo ba ngape na mikolo de la Forêt non ça n'a pas de sens héritier watana depuis aussi également mukolo monte en tout cas là le kana TV na lo ba non nga mikolo wata boy na boy peut-être nous poser ba question Prince Bakali ndeni wala team wata na explicita kayango naza attaché de presse il y a la team wata te mobile abina mona ko lo français tan njoka simingandi ko na mobile boy saline mais oui andi moi si te à la mobile on monte na benga on imagine wana mamba lo bade te à la mobile na bo sala neti sozi na ye bobi misaye na kombo ya mwana star ya mboka na biso musicien o sala fierté ya mboka na biso héritier watanabe la fois passée c'était Koffi Olomide avec sa fille Didi Stone o bate belé ba kondana ki yango bate belé même na ba jaloux ya Koffi ba sepela na yengoti ba yo so mwana ya Fally Ipupa Marco 6 si je ne me trompe pas ba bimisi sozi na ye ezalaki payé été au finish to yo mona mwana ya héritier eza payé été même pas sozi ba sali montage ya mabe pour que ba salir réputation ya foyer ya héritier donc voilà c'est janvier na abiri ba sala kana kata la team watate baza ba engagé te to confondre biloko te ba le mic ya Robino Munjibu na Ferregola ils a faux débat parce que oyo faire sala Robino sala ngote Robino ba meme poto par un artiste musicien mais faire esco premier poto na un orchestre na ye abeta salle mythique faire abeta Zénith de Paris ba Chikito ba Nicodème ba beta kuna ba tutu ba yebi faire akena ba Riti na ba musicien na ye faire akena Angola ba pays presque belé Afrique na ba musicien na ye. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille, au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en l'hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront en votre sein. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Mesdames et messieurs, c'est Mathieu Boncher, toujours avec votre émission PC La Please Please. Merci d'avoir choisi votre émission PC La, toujours avec Mathieu Boncher. Merci à tout le monde qui nous suit. Donc, je suis là, tout ça qui est émission avec Prince Bakali. Et tout le monde a gagné mais aujourd'hui, avec votre émission PC La Please Please, tu quittes sur le terrain, tu es tournage. Merci à Arsène Toya, les jeunes millionnaires. Merci aussi à des Kingston
Sono de Lyon les boss, merci à vous. Alfred Dadi Misaka, respect à vous. Merci à Monique Kinke Motema Yamatia depuis Magistère, Nabo Sanité Fondation, Anna Luboloko et Claver Assurance. Merci à Grâce Beauté Paris, l'architecte par excellence de votre beauté, sans oublier Nicoletta Ben, grande dame depuis Paris, merci à vous. Donc merci à tout le monde. Donc Toro Solo la bien parce que Nyon soisa bien et je salue tout le monde au Balingarabiso. Donc Mathieu Bonché, je suis là toujours. Elengia Congo avec votre boulot. Merci à Pamela Mayala, la brésilienne. Merci à Pere Moke depuis Brésil. Merci aussi à Tabita Mbongo. Merci à notre vieux Landou Muzinga Balobi. Saloisa Somoko Nakatiaren, Salon Bistiouès avec Mère Lili Pousse. Respect à vous. Je suis avec Prince Bakali. Donc on va parler de héritier Watanabe par rapport à Makambo Nengezoleka. Ça va? Ouais, ça va, bonjour Mathieu, ça va. Et puis bonjour na Tracy Mbelenga Pro, na Madame Glody, na CPL Gomo na Belenga Congo, ba matériel, il y a des gars qui la clip. En tout cas, Tracy Pro, merci, félicitations. Voilà, merci beaucoup. Mais Prince Bakali toque directement par rapport à ma publication. Moi, na héritier Watanabe Yazaki, victime peut-être il y a le Kuta au Bakosaki, pas Dongolomis au Bazo Baby Samusala na Biso, Okolobani par rapport à Wana au Bandeko Baroma publié Batou. Merci, je crois bien que la fois passée, tu m'as expliqué par rapport à l'analyse dans la salle attaché de presse à la Timoa Tateme étant journaliste, naza habilité à la analyse, naza habilité à répondre à la question de confrère Nangaï, pas dans la polémique, mais dans au moins à expliciter certaines zones d'ombre dans bateau partout dans le monde. Et bon, tant on va adopter notre prince en toi tu parles bien et puis par rapport à fait au biso de monde tu parles ça avec toute impartialité. Naza pour que répondre à la question de bien par rapport à publication au tout benga de partout dans le monde Arsène Toya patron je crois les jeunes millionnaires na Landrine Tiama na kata Orléans na Francima Vimpi na Dersi papa na Enzo champion Adol ya Willy Pensé na Prince Bakali to ala en tout cas déçu par rapport à la publication et surtout moi na adolescente moi na mineur aza innocente côté na jabuzo baté soki bozo koka papa te botika parce que papa soit fort bon moi na ndebo réussir et puis moi na très bien encadré moi na pondéré pas ya papa na ekoma bo meka un peu au sala fauché wana comportement où un peu bizarre où ils ont meka un peu ko plaire batouté ko zo moi na bo sala neti sozi na ye bo bimisa na kombo ya moi na star ya mboka na biso musicien o sala fierté ya mboka na biso héritier Watanabe. La fois passée c'était Koffi Olomide avec sa fille Didi Stone o bate belé ba condamna ki yango bate belé même na ba jaloux ya Koffi ba sepela na yengoti ba yo zo moi na ya Fally Ipupa Marco 6 si je ne me trompe pas bimisi sozi na ye ezalaki payé été au finish to yo mona mwana ya héritier eza payé été même pas sozi ba sali montage ya mabe pour que ba salir réputation ya foyer ya héritier. Donc voilà, c'est un peu déplorable par rapport ya fait wana ndenge c'est pas ça qui na meka un peu au solango pena ba ya Willy Musheni code mboka ba sepela na ngote tamba parent ba MK Saint-Ali so anchiko voilà. Voilà, merci beaucoup à Willy Musheni Kodamboka, le seul et l'unique. Narozila Karanenge Toyogana qui vient dans Willy Musheni Kodamboka. Mais si koyo biso toza ba chroniqueur. Tant batu bazozwa ba mitakala ya bana ya ba musicien. Bataka yango na ba télévision, na ba réseaux sociaux pour peut-être bango bazwa vie. Et là on y nokolo ba peut-être na ba ndeko ba osala makambo wana. Mutakala ya mwana muninga yo zui yango o publier. Okoyebisa bango. J'ai beaucoup plus et ça entre bango na bango ba musicien soki bango te za ba mécène c'est-à-dire bato ba soutenir la musique moni bato msuso mona mamsu musicien moni que non muto en tout cas et au senga soit la pembe na ngato soit bango za baranki na bango mo boye a rota la seule façon de déstabiliser orchestre ou soit musicien wana il faut na kota na ninga foyer na et surtout monde ba musicien presque bango nyos to ba linga bana bango makasi au mona ba musicien mona ba osala ba dédicace na kombo ya bana na bango mona façon ba vivana bana na bango et c'est pel samba msu bato msuso. Alors seule façon ya omona que non a déstabiliser pena na ndenge ya bien na toucher moi na ne o alinga makasi et bi Koffi Olomide alinga Didi Stone makasi watande alinga moi ne héritier na makasi oui baza na réseau olinga bango makasi mais ce que ekomate façon mo occasion mo bino bo profiter na yango pour que bo déstabiliser ba na ndenge ya bana wana. Donc c'est totali bien et gros ala ba musicien ba fiti et gros ala ba mécène et gros ala ba tapoto ya mitema mabe nde ba sali babilo wana parce que na kinte na kias la kin mate bon so ça les logo wana
wanate. Oh janvier wata vandi a déstabiliser héritier. Imaginez ça na combo ya héritier. Atamola na combo ya héritier janvier wata. Parce que a manqué sur héritier na ninga osala ba bizarrerie mo je n'y crois pas. Au moins ba tumsu ba jija biso na ndenge ya musika. Mais ce que vandi na mutango na ndenge ya pembeni bo comprendre façon na ndenge vivaka. On comprend. Na pese exemple là parce que na mona ba commentaire mo bo ba tuneti ba osana ba finga janvier bo na bo janvier atamola finga ba tu. Non, a finga raté à sala ka règlement peut-être il y a likamumo bo ndenge c'est pas ça qui a zo régler yango. On comprend. Janvier sur le pese exemple bon. Est-ce que comment a fiané les canadiens na chaîne abino hein? Pendant temps moi janvier va se janvier randa ba service moko ya bien janvier sunga et pena na ninga osakana tende banda mone ba gidansane ala be fort ba janvier tala lelo ba kabwana janvier tala sort na e on comprend asila ba tresi mbelenga ba yebi mambo na lobela ba glodi dia suka madame ba yebi mambo na lobela. Donc voilà Mathieu Bonche net yo bosala musano qui toque avec toute impartialité kota partout na lela ge mission ndo sala ina déplique pour ma nuance. Ah Mathieu Bonche madame tatina ko ba blogo la ah presse bakali. Mais si on totali watapé par rapport ya kofinga totanga abiri est-ce que ngana tindaka bango mais basala ka musana bango mais soki a déconné wan italié parce que tango tala ba biri ba janvier ba nani est-ce que zaka wata mtatindaka bango to zaka bango moko to baza na stratégie ya mouvement mais ba baksaka o etali bango likolo. Mais so tali bien na ba propos parce que biso to ba journaliste na lobaki la fois passé Mathieu au sola na ba orchestre na ba cadre ba au cadre na ba personnel ya ba orchestre nyos tout au ebi mambo c'est pas ça na ba orchestre. Je n'y crois pas que leader moratinda mutu que no finga mutu boy. Je n'y crois pas. État homme responsable et puis ozana na conscience ozana kibo moto. Leader atindio et ça même pas na bénéfice na yo beaucoup plus na bénéfice na e. Pourquoi o leko finga batu? Je n'y crois pas. Alors wata nga assez que je sache avant que na kotana na kombo ya wata assez que je sache c'est to lobela comme mérité parce que ça musicien tout ça juste analyse janvier na abiri ba sala kana kata la team wata te baza ba engagé te to confondre biloko te baza ba humble fan ya wata. Alors comme baza ba humble bon ba fan on peut baza catégoriser c'est-à-dire et ça ba fan musu baza rapproché et ça ba fan musu basuka moi musika ba contrôler G parce que bango ba fan rapproché basola bien na ba personnel ya la team wata comme basola bien na bango baza libre ya kosala makamu na bango nde balingeli ba na besoin permission te janvier pour lobela mamsu comme héritier na ministre na lobela comme héritier parce que naza journaliste ce na la journaliste te na ngana lobela comme héritier te ce na la ki naza personnel ya la team wata vana le kana sala émission bon na ngana singa permission na ba chali rubenga chef coutumier ozomona mais comme na sala ka kuna te étant journaliste todo sala juste analyse parce que naza habilité à sala analyse wana et puis liberté après ça doit permettre à ça l'analyse la responsable et puis objective. Donc voilà totali ba propos ya dépli qui na émission mon auto yambaye azo condamné confrère Nabiso journaliste Vincent qui n'a pas analysé Paula ba côté la karabatu yo tali yango okolo bani par rapport à que musicien a commis comme mona que ba journaliste baza pour oyo dans ba lobela kamama oyo te ba bangaka oyo tina niveau abenga masa Nabiso que ba analyser Paula ba maramba bongo okolo bani par rapport à Moussala Nabiso les loyo déplique abimisi yango na poisa par rapport à Vincent Toulouse. Babenga inga peta batala émission balien parce que des fois moro Mathieu Bonche a rose la mamsuna moi difficulté otine la lien soit mamsuna za linte par rapport à occupation ne mususu mais du moins na bato batine la ngapé balien ba ya wili penser né aza grand frère propre à la France on a ba champion adol ma belé ma mais ba champion mulumba aussi également pourquoi pas ba Claire Bobou la baby fest joyeux anniversaire à toi Carmen Odia la fille à papa moi si à Pembe moi si à bien moi si à goût ah bon anniversaire à Carmel Odia la crème fraîche na pesio combo na la crème fraîche Carmel Odia bon anniversaire à vous. Merci pour la commoana Mathieu Bonche journaliste le plus intelligent par rapport à analyse msuba toazo sala le loba musicien ba comme leka tiba loba na ba niveau ana mon cher. Merci Eza très belle question mais dis-moi naza donneur de leçons te au moni déplique à ça artiste. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille, au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière,
choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en l'hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront à votre artiste musicien. Tant déjà eu temps concevoir Nzembo Azamaele. Tant avant d'abattre émission na nyos tout ba santaka ba yebi biso ba musique ba yebi biso ba chroniqueur ba yebi ndeto solana bango ba yebi banan basala musala avec toute impartialité. Ngana golo bateke non déplique ana faute ninga lobi ngana golo bateke non ba analyse oyo ndeko na biso sala keza ya mabe et tout, donc voilà, mais juste que to yebi ke musala ngo ekoma na ba parti pris. Nazo akize mutute na tangi koma mutute to yebi ke mutu o akoma mutaboy muto sozo loba peno sentire mage non aza mutu ya mutu boy to yeba yango tous ces paramètres là to yebi ke journaliste so monia la beaucoup plus mutu ya mutu boy o beaucoup plus mutu ya mutu boy, mais ce que ton ba le kana be émission au mona mamsu ba sali ba sembla ba msupe ba ndimaka azani attaché de presse kuna te, mais du fait que ba solaka bien un musicien wana ami commissionnaire attaché de presse biso solana bien ba musiciens tout waze quoi Félix waze monstre d'amour, mais c'est Google vient à Paris, alors c'est journée à Paris. Est-ce que vous connaissez dans les cas de mission Félix? Non, c'est n'importe quoi. Oui, Ranson Igo de la Forêt vient à Bisso. Vous connaissez dans le Mikolo de la Forêt? Non, ça n'a pas de sens héritier Watanabe puis aussi également. Vous connaissez en tout cas les canaux TV dans le bagage. Non, Mikolo Wata Boyna Boy. Peut-être que vous posez la question. Prince Bakali Ndeni ou la team Wata na explicita kayango naza attaché de presse ya la team Wata te. Na solaka bien na ba master kuna eza orchestre étant journaliste naza na droit ya ko kende ndenge na kinda pe ba orchestre nyos tout, donc déplique lobby ne ma bête ngape naza na te pour que na condamner parole ya déplique, donc asa na raison na mamone o lobby pour na ye parce que ayebi vérité na yango. Voilà, merci beaucoup, merci à Axel Toya, les jeunes millionnaires, milliardaires, donc merci beaucoup les jeunes milliardaires. Francis Mavimpi, voilà masana bisoti ndekwa Gelor Mavimpi na Paris. Gelor Mavimpi nandima ndesko Gelor Mavimpi te. C'est fois FC nandima Gelor Mavimpi te. Gelor Mavimpi abine na bi c'est fois nandima ete. Aebi Gelor Mavimpi, donc le véritable international c'est la Francis Mavimpi, les véritables, parce que Gelor anga ko sané ta international, mais les véritables à la Francis ala na ba Dersi papa na Enzo na ba Landrine Tiama wana ba kombo ya moi bien mutu de moi Mathieu Bonche ezaka analyste ozo sala lelo ezaki to simba oyo to kanga oyo leki na yo aida ba publier so conseil européen ça na artiste mi comédien na biso bazo sa succès mikolo asa la pression tinda ba photo mitakala te na mibala poto olobi asa la pression tinda ba photo mitakala te na mibala poto, parce que il faut aux la dignité, il faut aux la personnalité yo quand tu sonyo stune to ala boy to na ba relation na ba poto te to na mamsu na ba relation ta maman ta moi de moi to vous mêle pe na internet en moi relation mamsu na maman ko sanga te, mais je ne suis pas là pour que mutu a insister nga ameka un peu ko kota na ba sentiment nga ata na mikoti ici aussi également. Naza photo na nga ya nudité na tinde la mutu, c'est n'importe quoi. Ata ba assurance ngo ça ya ndenge nini pa ya mwasi yango na kolinga ngote. Et puis même mwasi yango ya poto ata na sengie photo ngo ya ndenge nini tant que ça pondéré. Asa na esprit ya kibomo to ko sala eloko na ti. Vous comprenez? Bolingo et ça la frontière té. Ce qui aux a besoin ya mwasi ou mobile c'est déplacer so za na possibilité na pour que bo monana. Bolingo ya téléphone, sentiment ya musique eza différent ya pembeni. Maman on va se fera et bien, oui c'est fort. Mais ce que temps on peut permettre à tout ton amuké qui se njora do simboti na système. Obi ke zarape mabe. Wana ba délire na biso. Délire mutu ki se njora do simbona ki mobali. Yo monaki. Yo mobali boy vraiment. Ah boy ça mabe pété boy bi pété yo moni mais oye les canasiens na yo ebité peut-être. Na temps on permettre lo ba kombo ya sexe na kombo nango. Ils ont bêtise pour ils ont internet. Ils ont bêtise parce que au monde na poto peut-être so mamsuto monde na ngone ils ont bêtise. Champion Wadol ou a partenaire sponsor officiel nangai père ya Diogo Wadol tona ba Nela et puis Janely puis a fêté anniversaire na. Joyeux anniversaire à toi Janely, la fille à Champion Wadol na kata la Rochelle. Janely joyeux anniversaire à toi. Azaki moi moko na ba Deborah Bwanga ou concert na biso Deborah Bwanga. Ah bon anniversaire à lui Deborah Bwanga. Deborah Bwanga la plus belle, to fêter que c'est passé bien na ba Leketchu na ba tutu. Alors
Alors bana poto aroya bi papa nazoka pasi peut-être na fesse hein mais biso na kin moi no mamso yoka soni po ya bi pas Mathieu je me sens mal ici alors lo baté alors lo baga je me sens mal ici on montre mais moi na poto ya bi papa ici na ba fesse alors lo ba pa fesse comprendre hein alors njora sozo lo ba kombo na kombo eloko na kombo na ngwesa mabete ameke mpe ko edeka biso oliatika biso na suspense ke na sebo na se yango ya nini ya sa voiture na se peut-être ya mako non il faut expliciter yango ke na se ya eloko boye eza mabete omoni batu balinga mpe ko en vouloir njora o azolo ba bêtise trop en tout cas dépasser non njora viva loga mundele kisi njora a viva l'esprit ya ba américain a viva l'esprit ya ba français neti mundele mo boye fi na ngai Dali Monka patron leader oh patron leader mon vieux merci vous Dali Monka monde ke batu no tu ba la pe batu na ngai de Mathieu bon c'est un frère alors Dali Monka to ala ina ONG Fondation Angel tant to kenda braza to yaki na mundele na biso na ya moi si to ala ina e amoni njora gangi abino na sepela na système no to na tala be émission na yo na mona ko loka français bon njora la mobile abina mona ko loka français ta njora simingandi ko na mobile boy saline mais oui andi ko moi si te ala mobile Venjo monter na benga ke on imagine wana mamba lo bade te ala mobile poto sisala yo message no lo bana ba maramu nyonso eleki na mboka o ya kofinga o marambe belé entre ba musiciens et pourquoi pas ba guerre ezoleka leka ba robino ba ferre makambutu par rapport à guerre to ba respecter ba ene biso même na département na biso ya chronique musicale même na ndoule aussi également ngana na ba petit na ngapi o ba na monde ya presse na ebinde ba yaki na lelo mamsu pe ba zuba gaz il y a pas mal de choses so comme na succès ngelo bateke no obosa na muto ba na idéologie liboso no parce que ko telema devant la caméra ozo loba ozo zo pe courage à pousser ba idée dans c'est pas immense affaire osimba micro depuis kala oyebi yana batumso kepe botie micro loba ko lobate po loba mamsu na place à papa lobi mama po ko loba mamsu ta na pesi mama na ngambo mais tant aussi ça mamsuko lobana na bosani ya na biso ya bosani mais biso pe mono sale miso pe boye obwaki ba ya wili musheni code mboka bien ozaka c'est la na ba code wana te wana le véritable na sola ine obi ya wili musheni na somisko jeep mo boye problème est até kana confinement problème est até na yebi ça yo déjà na c'est la na confirmer code mboka ya wili musheni lobi na ngaba to kuta na comme na okele to kuta na face à palais du peuple na triomphal Mathieu bi na lata manette na temi na oka ndule na oka pi sko pia na sko zo ba voiture à CT Natala boy jeep moya mystique ata champion adola ko somba jeep abongote Natali boy na munga ba kiti vitre Natali boy ya wili musheni na lunette c'est kanabi avant na kota nabi ya wili jeep ya yo bakali matana nuka katika ba jenanu na matina bi ya wili to na confinement mais sombi jeep asika jeep en équivalence na ngoko sata ba $350,000 wana patron asana na ba pala mystique na ba gombe ma campagne limité comme na kisada ba rumbu wili musheni orobo ya pourquoi bientôt on va confirmer na loba ine lo mona bi ya wili Mathieu Bon Chaotia Tembe o bakali na posa na abi Mathieu Bon na tala kaya ebi lo ko préparer pour na été ça Mathieu à sa calme de voilà merci à toi ya wili musheni ko damboka to respecter ba musicien na biso so sali succès et ngelo bateke no o manquer ba o basala ba succès so tali batumsunde ba o mi ma polémique ya Robino Munzibu na Ferregola eza faux débat parce que oyo faire sala Robino sala ngote Robino ba meme poto par un artiste musicien mais faire esco premier poto na un orchestre na ye a beta salle mythique faire a beta Zénith de Paris ba Chikito ba Nicodème ba beta kuna ba tutu ba yebi faire a kena ba Ritsi na ba musicien na ye faire a kena Angola ba pays presque belé Afrique na ba musicien na ye donc aza parmi ba musiciens oyo approuva déjà aza sune lo rotin non faire égola ça non. Et peut-être qu'on va dire que platine parce que ba œuvre naie est tellement riche, ba œuvre naie est tellement remarquable par rapport à Ndeko Nabiso. Robin aussi fait la bonne musique par rapport à l'ambiance naie, né à détente ya congolais ninga lingelaka. Et ça peut ma bête to niete as artiste Mboka Nabiso mais par rapport à comparaison naie na Ferrego la zana moi musika za mwana. Dans longue période génération ni ba dépli bon, dépli ka sala ko kese liboso naie de la génération n'est pas mamso ba déplique wana ba Fabregas ba Fabregas akenda avant fama liboso mais na polémique na mona ya sala wata na ba fana no na ba fa déplique pia na ba mama na cha oui Robino la banzembo te ba o le ka déplique te ko le ka déplique te ko le ka pia déplique te na lo bango avec toute impartialité te na insulté te fa wana maestro ba mama na ba cha yoga ba chao ba Patrick Beka mayemba wana te
Et un avocat mon linga wana Patrick Bekama yema une émission nga franchement tem ça nga ba chair de poule na lilaki on mabe Francis Mavim pia ebi et puis Tracy Mbelenga pro tanga talanga bi bakali en tout cas au sali belle émission. Alors bref, to respecter ba musicien na biso, to sala honneur na bango, to yeba ko to luka ko déstabiliser ba famille na bango te. Vice to so se passé na Koffi Olomide, Fally Ipupa, héritier Watanabe. Ba luka ba sozi ya bana na bango pour que ba déstabiliser bango. Bo bunda na bino ba papé non na bana. Franchement, et ça là qui moi pas si biso pe ba chroniqueur na ba chroniqueuse, to yeba osala na bomoko pour que lo sala musala avec toute impartialité, bolingo pe ezala. Au moni bolingo so ezali to marché bien na osala en tout cas na ba contre Kerte contre Mathieu, mutaro luka mansu numéro Mathieu par voix na ngai na repé ça facilement parce que to na bolingo. Et au moni lenga Congo to tchango da lo RTNC ba site internet, ba na plus de 170 000 et quelques abonnés et la chaîne ya Mukete Tracy Mbelenga da parmi bato ba eba ngai moi depuis sa fin donc voilà avant même ba lenga Congo et ya biso to eba na to eba na déjà lelo oyo B News TV et ba abonné à Elenga Congo ba ya pe na B News TV ba s'abonner na pour que ba tia ndeko na bango bakali Prince poids musaleta mol avec pondération donc merci également na yo journaliste intelligent et puis les plus dynamiques les plus swag Mathieu Bonché. Merci beaucoup mon cher ami. Merci aussi à Arsène Toya, le jeune milliardaire et Francis Mavi, puis merci à vous, merci à Fondation Anna Luboloko, merci à Anne Niwalo, Nabo Sanité Bissouès, Salon Kitoko Nakati Rennes, il y a Ser Nabiso Lili Pousse Motema Lando Muzinga. Merci beaucoup à tout le monde. Bamisana Rotala Mathieu Bonché, ça est fini. Et Alfred Adi Misaka, merci à vous. Merci aussi à Nicoletta Ben depuis Paris, femme très responsable. Merci à Josué Diasuka derrière la caméra, Tracy Mbelenga Pro, merci à Pamela Mayala, la brésilienne, et sans oublier Matou Idol, il y a Deborah Bofando, Matou Idol, il y a Deborah Bofando, Naro Loba trop, mais Naro Yokate, Matou Idol. Merci à des Kingston Sono, les boss depuis Lyon. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Ange Mapessa. Merci beaucoup. Bye. Glodidia Sika, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.